Bonsoir chers passagers à bord de l'avion. Nous sommes en train d'atterrir. Serrez vos ceintures car la RDC est une zone de turbulence. Le commandant des bords Michonoka aux commandes. Question time. L'heure de question. Ngongaya Mituna. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate dele sage Maya mikoba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobi misabiloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne toujours. Question time. L'heure de question. Ngongaya Mituna. Balanga émission lelo tokolobela mingi bitumba ozoleka 3 mois ya Bunagana mboka na biso ça fait 3 mois eza na maboko ya ba rebelle ya M23 yango tosangani a les amis de ASTV pona kolobela pourquoi mboka na biso ba M23 Rwanda moi pays ya mukie et kanga biso en otage pendant 3 mois tokolobela bitumba bateke na bayaka tokolobela ngo lelo pe awa tokopesa pe solution pona ASTV toyaka ko critiquer to critiquer ka pe to pesi solution avec les amis de ASTV yango lelo tokolanda bandeko bakoloba les amis de ASTV bako intervenir pona kopesa solution na makambo etali Bunagana na bitumba ya kwa mutu avant tolanda intervention bandeko tozana nous publicité ya slap fight to profiter de l'occasion to peu publicité ya agence Mi Travel to la publicité pe agence Mi Travel to landisi de publicité mbala moko to landisi publicité ya slap fight pe publicité ya Mi Travel publicité. Bonsoir, balan d'émission, question time, l'ère des questions, Tamamituna, le peuple gagne toujours, les peuples souverains. Le Lezali spécial émission, Nasi Bomon en Asara à Londres, mais le Lezali spécial Yakin, spécial émission Yakin, Toyambi, les amis de ASTV, Oyo Babundela Ramboka, Oyo Balobela Ramboka, Oyo Bazana Souci,
mboka na biso ekende liboso bazali ba congolais o baza penza na souci ya mboka lokola yozo talanga na ndaku lokola yozo talanga pe ni tangolike ndenge poza na souci ya mboka yango bango bazali les amis de As TV pona ko soutenir émission na ndenge lobelaka mboka pe ko soutenir mboka na ba critique na ba idée pour sans critique mutu akoki ko évoluer te na critique nde saka mutu abongisa nde babaka erreur ba corrigeaka faute ba corrigeaka erreur ba réparaka nasi boki bien nalobi bien faute ba corrigeaka erreur ba réparaka alors yo soza na erreur to mboka eza na erreur bazo réparer te mboka kozaka ya okufa soki mboka eza na faute yo za koboya kibalo ba mboka eza na faute donc mboka ezokena kokufa soki mboka eza na erreur oboyi ba réparer te eza na erreur te c'est que mboka ezokena kokufa yango émission lelo spécial toza ko parler situation politique actuelle de la RDC, situation politique actuelle ya mboka na biso eza makambo ebele na asiboyebi toza na problème ya bakuluna toza na problème ya bunagana esali 3 mois na maboko ya ba M23 jusqu'à présent biso toza koyeba te ekosuka ndenge nini ndeka toza koyoka ke ekomaki ke ba M23 babotola biso Goma na complicité ya ba généraux oyo bakangi donc ndenge ezaki wana soki Goma déjà ezaki eza tombé Kisangani eza tombé elakisi ke Kinshasa mbala moko pe ekozala tombé donc yango lelo toko lobela mingi situation toko lobela pe mobulu oyo bateke na bayaka oyo ezoleka kuna na kwa mutu toko linga to lobela ngo après toko ikozwa pe mwa muke discours ya président de la République na tribune ya ONU nazoksi maloba epai ya Pasteur Élysée Ouazali président, il y a groupe Amika qui présenter biso les amis de As TV. Malobombo ko pasteur. Merci beaucoup papa Nabiso le DG Michono commandant de bord pour Malobombo Singai. Nazali président il y a les amis de As TV comme on a Élysée Mac. Alors pour le moment à Union Sezali comité les amis de As TV, comité bien sûr que comité directeur. Alors ndenge toza awa balamo on a représenté na loko konanga ya mwasi oyo bozomona avandi awa ya azali mokonzi na biso azali coordonnatrice en chef kombo na ye mama ni Claire tobetele maboko biso nyonso oyo alandi ye azali papa na biso coordonnateur adjoint kombo na ye papa Jacques Malemba tobetele maboko ngai moko na me présenta qui déjà ngai né naza président ya comité les amis de As TV kombo na ngai Élysée Mac voilà voilà na mopanzi na ngai awa wala ngai kombo na ye mama Nicole ye mutu azali secrétaire ya comité les amis de As TV tobetele pe mako oyo alandi mama Nicole bango mibale bavandi na bandina na oyo liboso azali papa Gilles Mbete mutu azali porte-parole ya les amis de As TV tobetele mako oyo pe azali toujours elongo na papa na biso Gilles Mbete kombo na ye papa Gires Kaita ye pe azali porte-parole combattant munene oyo alandi kuna kombo na ye papa Daniel azali yende azali na conseillerie, c'est-à-dire azali conseiller en chef. Papa Daniel tobetele pe maboko. Oya landi ezali maman Saint-Tiche et azali toujours conseillère en matière stratégique. Il y a les amis de As TV tobetele pe maboko. Oya landi kuna kombo na ye papa Alain, yepe azali conseiller toujours. Il y a les amis de As TV tobetele maboko. Oyo alandi kuna kombo na papa Blanchard ye mutu azali chargé ya relations publiques et extérieures tobetele pe maboko kombo ba wana kuna mibale bomoni kuna papa Joël azali notable ya comité les amis de As TV tobetele maboko oyo alandi kuna eza papa Isaac ye pas azali notable ya les amis de As TV tobetele maboko.
Voilà, présentation, il y a comité, il y a les amis de STV, des Alaki Ndengewana. Merci beaucoup, Papa Nabiso DG, Papa Michonoka, les commandants de bord. Zamba Pambolayo, merci. Marobaïza Ngamboy. Merci Mingi, bala l'émission Question Time, l'ère de questions, Tama Mituna, les peuples gagnent toujours, les peuples souverains, tant que les peuples gagnent toujours, Tokanisara Rossi Mukendi, Wanaye Mutatike Rabiso, les peuples gagnent toujours, Atayo Salindenini, peuple a gagné, le bagi toko coloré, Azam martyr, parce que le bagi toko coloré, Mabele RDC na Makila, Yakei, mais tout ça toujours qu'on continue, pour le développement toujours, il y a Mboka Nabiso. Les amis des activités, les émissions pour le Magambeta Limboka. Tous on a parlé situation politique actuelle, il y a Mboka Nabiso, Torobandara na Pasteur Élysée, situation politique, il y a Mboka Nabiso pour Nayo et Zaline Dengeni. Merci beaucoup, Papa DG. Vraiment, situation politique actuelle, il y a RDC, les Mabé Makassi. Situation politique des Amabé Makassi, c'est-à-dire que rien ne marche. Les Amabé parce que Tozo Kota Kalami Tena Mapunami. Bientôt c'est 2023, mais Mboka Nabiso de Toza Awa, ils ont un problème très sérieux. Problème où Toza Nango, Toza na problème il y a Bunagana Kino Lelo 3 mois ils ont un M23. Bon. Tobanda ko s'attendre que peut-être ndeko na biso papa Vital Kamerhe ndenga bieta ki tourner na est akokai peut-être ko apporter quelque chose ou ekokai peut-être ko changer makam mais tomoni pe passage na yekuna au contraire et pelisi sumoto makasi. Alors tozali suna likambo ya kwa mutu likambo kwa mutu bateke na bayaka bazobomana kwa mutu na Kinshasa c'est à moins de 300 km donc zolo na munoko. Donc en tout cas, tous en a pas si mingi na mboka na biso Congo. Situation politique actuelle au Congo, papa, eza ya kopola, eza ya kokufa. Donc eza pas si mingi papa, et loko moko ezotambola ezate. Merci Mingi. Papa Jacques Robaxani pour la situation politique ya mboka zama waza pasi problème à Kwamutu problème à Bunagana sali 3 mois na maboko ya ba M23 yo Robaxani ni soko za likamsu ya Robaxani situation politique ya mboka. Merci beaucoup DG na mtuno kungai. Situation politique ya mboka na biso kaka ndeko Pasteur Élysée président auti koloba eza ya kokufa penza tozo mona rien ne marche pona nini tozo mona kuna na est batindeli biso ba maintien de la paix ba bengi MONUSCO banda baye 23 ans yangoyo rien ne marche zéro. Musana bango eza muyibi mingi bayaka kaka ko vendre esika minereza po batoka bakenda ko vona fana bango batika biso na pasi nzale pai ko kufe pai eloko mote zo marché eloko zo comme sangai ezamde ko nde auti ko lobake batindi kamera o akende osilisa bitumba kuna to apesa kimiezo lekelanga makasi na moni angolushi na sens nini kamera zanani. C'est un individu comme tout autre, encore un prisonnier. Na bamboka mundele yo utipoto bamboka mundele. Est-ce que mutusoki bakangi asa détenu? Est-ce que asa na mot à dire dans la politique? Papa Jacques Aza détenu parce qu'Azaki a quitté déjà Aza innocent. Yoto on bien détenu selon justice Mboka Nabiso Azaki a quitté Azali innocent aïbe le côté yena ba Jamal mais les autres bien détenu Azara liberté détenu Rosara jamais président Yambake Basanzo tout le monde a détenu pour Minobas Aza déjà quitté yoto siko Zaka na makambo wana Aza détenu qui prouve que Aza a quitté. Et Bakangaye a semblé audience publique, Moutounion soit yebi que Kamera a détourné les deniers publics, Moutounion soit yebi. Tisco yazongisi nini? Mais rebondissement salami que Aza innocent, justice à Liboso. Et ça m'a bien été bakena ba cour de cassation et au sala que Aza innocent quitté mais ils ont insisté car que Aza détenu ba ko tinda ekunate et le on est là que souci na esa nini na mamba kamera. Oh souci na ngai na zo monango bizarre parce que na moni que Yé Kamera Aza complice. Comment c'est un individu, un détenu,
politique oyo apimi na boloko bazoloba ke aza quitté azongisi nini poto ndimake aza quitté soki ke aza quitté il fallait avant de lisusu na télé mutu nyonso omona ye ke oui asengaki audience publique basa lisusu audience publique ke oui azongisi biloko nyonso wana ezalaki lukuta asali boye tomoni eloko moko pe te lelo tozoya koyoka ke akeyesa po akenda kotia kimia o monisco aza na ba arme lourde azokoka kotia kimia te azokoka pe M23 te na FDLR mais ye un individu aza ni armé aza ni eloko moko te sikoyo akotia kimia kuna ndenge nini donc mpo na yo kamere donc aza mutu moko ifo aza na boloko kaka mpo na ngai effectivement ifale aza na boloko mpo soki ke azokende kotia kimia seke ye aza complice seke ye nde mutu asundaka ba M23 wana ake kolobela bango ke ete bana mai bodoze c'est un peu ça. Merci mingi, merci. N'habitez dans la rebakisation loko. Maman Mikler a n'a bakisa. Maman Mikler ta a seki ta soit soit sa tête au pesi mutu. Ya zo la ta suya bakuluna. To soit négocier na gile a n'a bakisa to négocier. La situation politique ya mboka actuelle est en ndengeni. Président en tout cas, ça passe pour mboka na biso. Loka liboso na ozonga sima na président na biso ya mboka conseil na opesa ye atika timanga pourquoi na lobi bongo po bato nyonso oyo azokanga azosalisa bango public bakondane na prison mais kaka les mêmes bateaux bakondane na prison kaka bango mo baye badementir ke moto wana azalaki innocent otina nini sikoyo ya kokanga donc ozokanga bato otie na boloko les mêmes motu oyo okangi yo moko ye odementir kaza innocent wana na makambo ya meri dede na makambo ya bunagana bando wana eza bando mobo eza na mboka rebelle mais pour le moment otomoni caméra kindaki akendo solani akonde bisa bango ke ba libérer mboka na biso obie eza ba code bango basali osaka na biso baninga ba congolais toza baso bate bande ko nanga ba congolais bino do fena bandao isala nga pasi ozo mona mutazo baki mama Kongo etali ngai ti bana na bango wana bakufa kanzala ti bana na bango ndi bazana bakomona pasi te na vie mboka oyo eza pona biso ba congolais totelema esika yo fandi so ko biki to sala marche solution ezwa makaka na koboma makila suka to ko se trouver bandeko botika mambo ndela masanga na baba soki ba mama mboka fanda na TV la na information botika ko soutenir ba politiciens baza ba miyibi baza na confiance na biso te mbongo na bango ezaka pona basi mbongo na bango ezaka pona ambiance kokende na baba ko sala ba débauche na biso oyo ba papa na biso basotemba basale na biso te na bandeko oyo balekaka na ba TV na ba veste alati veste bazo ba français il faut pas na soni mutu atangisa bino français wana bopesa ka combien mutu oyo atangisa bino français bofuta ka mbongo combien bozana sonité ozole kozi veste olati ba pesi yo mbongo oye na TV ko molo wa bilobela bino nde bozaboye bozela 2023 ah ba élection ya ngoti ya mai na bino ndeko jiresi yo kemba mbala moko tana conclusion na mbala moko obandika mbala moko ko attaquer ko kata ko sasa mais totura ki situation politique na mboka yo kemba mona conclusion na yo mbala moko bazo yo ka yo na boite eza conclusion na yo mbala moko kena attaque donc je l'axage ozana kanda makase ngana na mboka na robaki ngana okufa lokolo mumba donc maso na kufi lobaki babominga pona politique na kotika kofanda kimia jamais mboka oyo ifale ebonga mboka oyo ifale ebonga poka mbongo zo bimana mboka oyo donc soko tali boko lela o mutu moko boye afanda na ka ofanda na se bazo fute mongo ba million oyo ki enseignant wazo tangisa mutu mbongo wana ako milita muti enseignant tambola makolo azo lia bien te ba policier a Congo awa donc pour le bagana mona policier ezaka soni po ba ko seka na batu babi ke policier na mandia policier sengaka ba faire des ndingi moko na ko biselo ko mobwe akenda na zando tango lobi pe mamozo ke na ko chiter ozolobana na kenda na zando na keso ba pantalon na kutana 4 FARDC ba peme ba telemisi na ba 12h o mais c'est zela na wana akena telemi o masate na ninga mabete
toti parade en tout cas mon organiser au il fallait attendre 2000 francs en ce moment et ça l'a passé faire des ça c'est un bon nzela moi j'ai 2000 francs dans la piquer si ba mon taille ba teni bazaki nango donc teni azana musique moi zo ka l'odeur moko ya bien té ateni la faire des est-ce que mboka o ezangi mbongo pona osomba ba teni ezangi mbongo te merci mboka ezangi mbongo te ndeko wa Gilles na baksa situation politique actuelle parler si Bunagana parler sur makambo kwa mutu malgré ndeko na biso Jiresiye azamba mozo sasa yake mamo na kokata ko sasa oui azana kanda parce que ba souffrir mais yo baksa nini ouais situation politique ya mboka na biso vraiment ezama mabe makasi parce que biso batoza na lishasa awa toza penda na kimia te puisque guerre comme juste awa à la porte na kwa mutu puisque kwa mutu est plus proche ya awa mais toza na armée moko so botali yango nde ba classe en Afrique ba Rwanda wana tozoka makambo même ya kwa mutu tozoka Rwanda za derrière yango malgré ba otanga komba Rita Bola bazotanga kombo ya Jatilingo Bilai baza derrière yango mais toza na pas situation politique eza bien te po armée na biso makambo ko les na kwa mutu ba peuple entre lui ba on te dit le peuple ya ka te lui ba peuple le peuple ndenge bazali malgré bazana makambo na bango mususu mais ma système au kata ka mutu wana bazokata mutu basasi mutu pota to mona bango batu bazana ngo en Afrique sont des Rwandais bazana ngo mais toujours regretter armée na biso ti lelo oyo donc bazo sale loko te donc bazo sale loko te alors to vérifier ngana lobela ngo mingi les autres c'est ba kondira biso même au bazar au dessus bazar mutema mabe et en plus bazar vraiment la vision te basi ka ko ça bazar la vision puisque ça bazar une vision bele bunyaga na ti lelo bele sali 3 mois c'est beaucoup. Un grand pays comme le Congo, un petit pays comme le Rwanda, ou un moins petit pays, mais et quand ils sont déjà catch donc tous au fond la moitié, tous au fond la moitié donc ils ont fait ça passe. Tous au qui m'y en dégaine, dit l'autre va mon appareil, au Katabaou, tout va ça s'en va pas même na Bunyagana donc ils ont ce total en bien, ils ont presque et l'eau comme solution vraiment il y a malonga jusqu'à là ils ont président de la République. Il m'a rappelé la télévision, on le rappelle que tout le monde a président Ukraine, au peuple qui mia. Yo le bagi le peuple d'abord, mais le peuple d'abord on a monté. Bon on la slogan on a le babo on la robo. Puis on peut dire le peuple d'abord, mais le peuple en yo qui peut pas monter. Aux autres n'a voyage banine mais makamba Bunyagana solution zo zo maté. Vital Kamera kende ko sala kuna nini et à côté en triomphe ba yambi avant Vital Kamera kende to yebi bokuta na Obasanjo division ya Soudan avec Kabwana Obasanjo akenda kuna akuta na président wana après yo tant Obasanjo aye bokuta président Obasanjo na Vital Kamera après wana ya Vital Kamera voyager na est mais autant que dans est siko Vital Kamera et l'autre nini a apporté parce que ce que na Obasanjo baye parce que qui copé sa conseil na présidence pour na makambo Italie agriculture parce que ndenga sali na Nigeria AP ameka ko aider biso pour na nimeyo ke na ngoya ye na makambo ya ko kabola mboka ndeni puisque avant Soudan il Kabana le Soudan comme mibale les alaka ko ya Obasanjo tangwa ye akoma ko na mboka na yango mboka ni Kabana donc Obasanjo aza pion ba utiliser ke pour na ba balkanisation ba mboka belé to. Merci mingi nana ko bakser susu eloko lexa micro merci papa Michel Loka le commandant de bord. Sur la situation politique à Mboka parce que batozo kene mbalamo mingi na conclusion na attaque situation faut penser na nous na oba ngba lobi ya Bugana Bunagana bateke kuna na kwa mutu omeka obaksana no pona yo makamba bateke avant non que bon makamba bateke na no pona yo zo mona ngondeni papa Michel Loka ngana komona ko na kozwa ngoka na sens politique mboka na biso d'abord na romona yango pourquoi la vie na angle politique parce que politique ndezo eza art ya gérer art de gérer ce qui mboka eza gérer c'est la politique qui est déjà en faillite diplomatie nini politique nini chef de l'état mettre en place depuis azana mboka opona ko assumer sécuritaire à Congo mais balobi ke bato belé bazoloba ke bato batoti
tika yo somona président ya boye azotambola azokende ko négocier yaza mutakimia ya azosala diplomatie bato babito azotambola diplomatie plus de voyage mais yo sikoyo yo lobi ke président azosala diplomatie te ne bon voyage belé depuis le pouvoir asali bato balobi so ngolo bavoye te président akendeki bo azonégocier azosala diplomatie mais yo ndenge bake président azomona diplomatie te ndenge ce sont des voyages de trop, des rencontres de trop qui n'apportent rien au pays. Au contraire, ils ont fait gaspiller sur le denier public. Oui. Ce que le président a déjà au-delà de 200 voyages. Depuis qu'il a le pouvoir. Oui. Dans 200 voyages, quand on a bandit, premier voyage, il a Rwanda. Il faut, et ça va signer fort, oh, les autres, ça peut être le président de la République a délimité le rôle du président depuis le président ça 3 mois notre discours à chef de l'État sur Bunagana. Mais Bunagana, ils ont milliers au nègre tozo yo kana information tozo na les réseaux sociaux, ils ont milliers où ils ont la minerai à Kosakanate. Place ba mona qui ba réserve belé à lithium, oh non nous non exploité. Oh ya mona ba encercler Bunagana ba kani. Qui sait dans 3 mois ce qui déjà des milliards et des milliers de tonnes au Congo de perdre. Alors, si on a pas plus vite la situation, ndenge toza a on a kati ya mboka na biso. Toza lokola bana bazali baboti. Parce que président na kata ndaku na yo tant ezopela moto, tant ndaku na ezopela. Na yo zaka uzapa voisin que osola na voisin. Banda kuna moto ezopela. Ulongwe a OK. Non, merci Mingbo. Alors on y nazo salake président Olobi motezo pela Bunagana ata mutu so azana ida ko baksa. Et alors on y nazo salake motezo pela mais président ke koto mais solution tiska zo zwamate. Le président tellement il y a manque de vision, il veut nous faire dormir debout. Parce que tant que le président, d'abord il faut à l'interne. Solution à Congo, il y a des gens papa Michonoka. Toujours des révélations, des institutions. Pourquoi pas structurer l'armée? Pourquoi pas? Pour la cause de Bunagana, ça ne demande pas que tout le monde soit tout le monde soit mais après que le conseil de l'ONU, chef de l'État, si vous avez un discours, même les choses que vous soit ce sont des histoires à faire dormir le peuple. Et là, le président va coûter Nina Kagame, Nana Roigo Baksa, et là, après discours du président, Bissot Ozapenda, Bissot peuple. Nous, le peuple congolais, tous contre Kagame. Nous sommes contre Kagame, tous contre le peuple rwandais. Pour tous contre Kagame na régime naïe. Mais après Kagame koboto Bunagana na onikuna, tout le monde président qui kokutana Kagame, bakangi ba photo, Macron salaki wana. Pourquoi salami bongo? Diplomatie kakato. Merci. Moi je pense que tu as une stratégie, stratégie, diplomatie, tu as une président diplomatie, tu as une stratégie. Je crois dans le total oui. Tala nde caméra ngaite. Oh lo baba tala na misu ngaite tala na caméra. Tala na caméra. Tala na misu. En fait, ce que moi mutu azo menacé yo. Yo zo senga ka pardon. Soit kuluna ya koti na ndaku azo boma mwasi na bana. Yo sengi susu kuluna la pardon. Ça dit que vous avez la position de faiblesse. OK? Donc tout ça pour biso moko to comment comprendre que à travers le président la biso mboka dans la position de faiblesse. Mboka est en position de faiblesse. Mais peuple est en position de position de faiblesse. Peuple congolais est en position de faiblesse. Porte tola na extrait ba soda tola na extrait ba soda ya Mura tant basala ki marche na bango ya relaxa na arme Mura yemba ki nini tola na extrait ba ke président
pesa biso ordre tokota na Rwanda to bare bango mais yozo batona position de faiblesse ndengeni to la na mo extra ba mura na mamuke ne bazo yemba président to bare bango ba yemba kanze momo président pesa biso fachi pesa biso mandoki tokota Rwanda to bare bango kuna to la na mo extra wana Nasi bolandi extrait mais yo ndenge no lobake toza na faiblesse mais ba soda ba garde répliquer baza déjà prêt ya kokota Rwanda mais et nous connaissons ça na président pesa mot d'ordre ba soda ba sengi président pesa biso mot d'ordre to kota Rwanda to bare ba zembe ba tusawana et nous président zanga président na biso ta caméra toza bato yo to sito koli to koli to tangi to koli tozo comprendre réunion ces oleka et le président na biso zaka ka courage au moins ni ba guerre o esala baka il y a des guerres to no baka guerre ya média ndenge zo sala na Ukraine ata président Monica za na position de faiblesse il y a une autre façon ya posa la guerre ya média ozo bima ozo loba ozo sensibiliser population parce que population est une arme qui est population c'est une arme ya kosakanate. Merci Mingina, continuez simba micro. Nous appuyer parce que guerre médiatique yango tozomona ba américain bazo sala ngo contre Russie. Mais so tali Ukraine penza zali penza neutraliser mais ba américain bazo sala que Ukraine a petit ba Russie, a bomi ba Russie. Donc guerre médiatique pe ezo contribuer pe na guerre toza eza très bon mais biso au mona chaîne nationale RTNC à le côté et ce qui peut présent financer peut les médias, les journalistes, même il y a internet, même il y a chaîne à télévision pour nous sensibiliser pour nous bitumbo pour nous tobimisi makambu ya guerre médiatique. C'est très important. Tala la caméra, nango tala la caméra. Ngai personnellement nazo regretter parce que
même média na biso est comme politisé. Donc au moment à niveau nyonso comme politisé, il y a une politique et kangi population et kangi makambo nyonso ya mboka. Donc bah oyo baza pour bah oyo donc ils veulent nous diviser pour mieux régner. Yango moni même problème à Bunagana disiko yo solution ezozoma. Ata autorité moko te azotelema po alobani kamba Bunagana. Chaîne nationale, surtout la dit chaîne nationale, mais monsieur les gars la chaîne nationale. Ata journaliste mon côté azo dénoncé ma commission le Canada Est de la République. Biso tozaba congolais des pères et des mères. Je pense que même bateau bazana étranger conscience sur la lamuki conscience na ye et de la raye koza mopaya na mboko yo. Kotika mboka yo. Siko soki mboka ngo na sima bazui yango ye kuna akotia espoir lisusu na mboka nini. Merci mingi seke ndenge ozomona Bunagana ezokende nango tokorécupérer yango tokorécupérer te. Bunagana ezokende nango. Balkanisation tout le monde trace de balkanisation et ça monté de toutes pièces. Nous avons un exemple, il y a Vital Kamerhe parce que camarade nous au chité na Vital Kamerhe. Très compliqué. Il est parti là-bas faire courant. Parce que nous sommes dans comprendre le côté population. Mais nous comprenons pourquoi vous avez acharné trop na Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe na moment où on a repris que Vital Kamerhe azali le côté, azana poste mokote na gouvernement ni conseiller. Tantôt que ma parti politique na ye et là on est sur la sabino que Vital a que président mutatindi pour nous informer. Président mutatindi to ngana que Vital Kamerhe ke pour la mobilisation parti politique il y a INC à kotambola kuna na Est à profiter pe à mekakolobela mambo rebelle mais vous acharné na veka pour na nini. Premièrement ce qui est louche zone wala kuna tobenga kango zone rouge je crois que tu nyonso même bako bazolanda biso na banda ko bayeli c'est une zone rouge o mutu akota kati Kamerhe alongo Kinshasa akeya koti bayambi évidemment. Mais c'est très compliqué. Nous devons voir ça autrement. Nous devons comprendre. Ils ont qualifié Kamerhe, ils ont qualifié Kamerhe traître. Mais les Cambrézans, les Cambrézans, ngana yo to kolongwa a te to kota Bunagana dans ba congolais. To kota te parce que tu as nommé Astivi kuna na kota te. C'est qu'il faut ça les preuves. Ce qui dit décembre Bunagana kete na remema to kende na Bunagana to kende na to signer pe to kota na ba caméra ce qui biso za ba journaliste à sans frontières. D'abord pour preuve ambassadeur italien ba bomba ki ekuda. Ba monaki ki ambassadeur na yete. Akufa ki kuna. Merci mon ambassadeur italien Koufa Kikuna lelo to lobela été passer Élysée microsoma alinga baksa mais ba maman ba loba te ba maman toujours c'est là ba loba kuluna na monde social to lobela ba maman na social. Merci beaucoup papa DG papa Michonoka. On a sujet pour tous na moto lobela c'est très important et vital. La situation politique actuelle de la RDC. Eza penza émission moko fo ya monde to lobelaka omoni likambo tozoloba ya Bunagana na kwa mutu eza fu ya rapport omoni lorsque un pays ezali basé sur les accords situation ezalaka ndebo bakor nini yebisa biso biso ngana yebite bakor nini sala bakor président le tata mokonda mboka sala bakor na Rwanda yo yo kaite ya kurafiner minere ya Kongo na Rwanda. OK les accords te mais yango ngana yambi onde po yo expliquer parce que yo accord awa zela no passer au moni ko bimisanga rong te ko bimisanga libungi te parce que tant yo zo bakor Keba, so que nanzela pe, batumsu wa konga chake, papa saki bakor, pako mamokonza mboka. Yango na tunyo question na, loko lobeza bakor ya raffinerie, c'est bon. Na kancha keza bakor batu balobaka nanzela ke, asaki bakor po ba pese bokonzi. Ezape mokote, na tangi na nakora liboso. OK. Oyo to sala ina Rwanda na 2019. OK. Deuxième accord oyo esalamaki ya tata mokonza mboka na Kamerhe. Ils ont fait accord à Nairobi. Oui.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, il faut que na ba accord nyonso oyo ya mboka na biso to sala ka oyo. Eza biloko moko bo c'est-à-dire que soki to sala ba accord wana ba pays o baza ba ennemi ya Congo bazala kana kati. Oui, c'est ça. C'est pourquoi nazo loba ke oyo tozo vivre lelo ezali fruit ya ba accord. Tala lokola makambo ya kwa mutu. Est-ce que les Camerounais qui ont mutu vraiment tout pour le grand mais comment on va dire ah les Camerounais pour mutu que ayoka iso ke zali tabula. Mais makambo kwa mutu ba teke na bayaka bazo bunda. Mais il faut tomber tout le bazo bundela ni. C'est ça. Puisque tozana loi moko na mboka na biso ko ezolo ba ke les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Aussi que ceux qui sont na sous-sols les autres appartiennent à l'État. Muteke na muyaka bazo bundela ni. Et ça ba teke na bayaka te. Guerre ya kwa mutu entre bateke na bayaka mutu facile sa yango ezali Rita Bola Gentini Ngobila d'ailleurs nambo sope fois na nakate makambo donc batuli ça tout on faut pas que aussi sa guerre ya kwa mutu et en plus il faut ajouter encore que tata mokonzi mboka pe ye moko il faut ni atama colonel na kwa mutu. Merci Mingotangi Rita Bola Gentini Ngobila bon ba aussi sa guerre et Gentini azana na ville ya Kinshasa aza susu Gentini mutu abandaka makambo wana tango azali bon intérêt c'est ça intérêt ya Gentini Ngobila eza nini na place wana yebisa biso eza nini peuple ye balanda loba na peuple pona yo intérêt ya Rita Bola Gentini Ngobila na bitumba na zo gagner nini po awa azo gagner ba taxe à l'état azo gagner ba taxe ya ba compagnie malgré qu'il peut être échoué nango mais kuna sikwa ke so intérêt mususu qu'il peut être mususu comme mususu na kwa mutu papa commandant expliquer bana kini bazolanda ba congolais na diaspora partout expliquer bande konanga poza ba congolais na diaspora ezala ba oyo bazali na Congo na Kinshasa mais aujourd'hui na ke intérêt ya Gentini Ngobila na bitumba ya bateke na bayaka eza nini intérêt ya Rita Bola na bitumba bateke na bayaka eza nini intérêt na bango eza nini Gentini Ngobila aza mwana ya Kabila mutu moko akosene kwa zake massacre oyo Gentini Ngobila bandaka ko perpétrer kuna na Yumbi c'était je crois bien à l'époque ya Kabila alors infiltration ya batuti rwandais oyo bazali na culture ya koboma mutu bakati ye mutu ba inventre ye libumu mais yango ezoleka lelo na kwa mutu cela veut dire que bango bazoko permettre makambo wana esalama ndenge tolobake diviser pour mieux régner cela veut dire que batuti rwandais o ba s'infiltrer na kwa mutu bazwa moyen de vivre bakonza peuple tout indenga za na peuple moko azalaka na complexe ya supériorité c'est-à-dire soka premier sika doka toujours dominer voilà tina oyo zomona makambu ya Rita Bola na Gentini Ngobila même na Mbosso d'ailleurs Mbosso ti lelo zakala infraction oyo peuple congolais peuple guinois en particulier ti lelo batelemelaka Mbosso et oyo alobaka na carte ya assemblée nationale que ezana ba député bazao bazo soutenir guerre ya este Mbosso ti lelo yebisa biso te ba déclarer est-ce que aloba yango aloba te c'est pourquoi na lobaki na Congo tozata na politicien moko crédible te pasteur na koloba bien que tant yozo tanga Gentini Ngobila Mbaka gouverneur à ville à Kinshasa muto atondi sa stade obandika parti politique lobby stade plein a craqué à martyr na parti ne APS ACP parti na ACP mbongo sopana ngune belé Gentini Ngobila Mbaka gouverneur mais ya komane mutafachi yozo ba mutakabila akomane be ficha fachi so alati ba kimono judo fachi partout fachi ndaku na fachi makam na fachi ya komane bena azara kabila bosana mais yozo tangeka ozo tangeka lokuta prouver biso yazo lata fachi na maître alati kimono fachi okena ndaku ne photo fachi mitukane fachi kaka OK on peut ça ma révélation te ozo peut ça peuple congolais OK merci Gentini Ngobila na mupande chef de l'état azali loup en peau de brebis wana yebisa chef de l'état tata mokonzi mboka omoni Gentini Ngobila oyo azali pene na yo wana akoma koyembelo bipai nyonso oyo lekaka azali nkosi alati poso ya meme c'est un loup en peau de brebis Gentini Ngobila aza loup en peau de brebis alors ndenge azawana azaye moko te il a ses complices bazoluka pour détruire
Mais tant que tu as la balkanisation, mais balkanisation, tu as la histoire de les Kanayumbi. Et ça, même phénomène là, on a passer à vos chité, vous parlez sur la balkanisation. Mais, pasteur Patrick Kofoebi, il y a SCC. Alors, Baki, à Tabozui, biso to gardera biloko. À Tabozui, mabele. Boye baka bana biso to ya toujours ko récupérer ngo. Toza ko yebisa ba Rwandais. Ata bobotoli bunagana. Ata biso lelo to zwi ngo te. Boye baka bana biso ba ya ko récupérer ngo ko continuer pasteur. Ngana bakisaka eloko wana. D'abord, il faut corriger mon cœur. Ah, yo bunagana to zwa ngo te. Tu récupérer un côté. Mais en bas, bosote Bunagane za maboko ba rebelle. Baswa on attend à Kabila. Bunagane a tombé. Attend à Kabila. Non. Attend ya Joseph Kabila. Toyebi que Laurent Kunda a kangaka Goma. Je crois bien pendant 5 jours. Mais oyebi quand même ndenge sukaka. Bunagana tokozwango lisusu te. Je l'ai dit, j'ai même ma main à couper. Oya Monique qui est ma camunazolo. Okanga date ya lelo. C'est le 25 septembre 2022. Bunagana tokozwaka lisusu te. Est-ce que ezali makambo tozo vivre lelo na Congo ezali fouiller ba corps. Oui. Au moni le fait il y a kokata ba corps oyo tosalaki na Rwanda, oyo tolobeki bakoma pour raffiner minerai ya Congo na Rwanda. Kagame asali a tourné vers les M23 baza ba kunaye ba Rwandais. A lâché, on a agresser au fond, pour attaquer. C'est pour cela que tant que tu as Kagame na Rwanda, Kagame tamba songa ki na Rwanda, ba M23 ba télémela Kagame makambo no sala ko ni talibisote. Mais M23 ça ka yemo Kagame. Mais ça fa tuna yeti. Ba télémela sundengeni. Mais ba télémela que cela veut dire que balinga ko faire voir que raconte na Rwanda bango balinga ngote. Bon, ce qui n'a qu'à bien, et ça n'a aucun bagé. Mais quand c'est la loi qui déjà qui est, c'est-à-dire que ça le ça système où on est papa na biso pour on bosse le bec, non c'est à la caté ya traité. Et ça c'est du théâtre. Merci ming c'est du théâtre qu'on va citer. OK. Les kamu ya Bunagana to kozwa les sous-souté parce que ekoti na compte ya ba corps oyo basalaki na 2019. Le Kola Rwanda a perdre contrôle, n'est-ce pas, raffinage de minerais. Alors, dans ce cas, il faut recourir à la force. Pour récupérer Bunagana. Bazongi na corps, il y a l'Emera, il y a 96. Oui, pour déclarer qu'il faut 300 km, il y a parti Wanakuna. C'est pourquoi mon île va M23 va bloquer Bunagana. Alors, c'est pour cela que ce qui moyen Zali, Tata Mokonzamboka, Fati Béton. Papa, est-ce que tu as eu vraiment les amusikate au kiti wana na équipe na yo so iboko kenda ta na deux tranches yo ke ina ndenge na yo OK yo moko penzo foulé penda sol ya kwa mutu wana comme ça au solo na population papa moko tu pe banda ko sala ya ngoti moko ko solo na peuple penda vis-à-vis oko kita yo moko po kimemo na kwa mutu de papa na biso papa Gentini Ngobila Mbaka papa papa nanga ina yona koko na biso mboso na mama Rita Bola. Est-ce que beaucoup okita na kwa mutu te vraiment bokende ko yebisa bato na bino batika ko makamba zo sala wana tozo kufa mingi vraiment na kwa mutu. Merci ming passer lycée nana ko baksa poto changer sujet pas Jacques Balnga baksa on baksa nini eloko on a lingina bakisa ndeko papa passer la uti ko lo balobi concernant mboso Mbosu na mboka mindela bino esika bouti aza mutu ya kolandela ye bien pona nini po azolo bake na kati ya bino ba député boye na koki kotanga bino oza complice na makambo ya est c'est que ayebi bango aza pe na kati aza mutu kolandela ye bien que a dénoncer batwana peut-être bituma est possible na ko sepela mingi yo mo adresser message na Mbosu
so oza na message à adresser na président assemblée et kozala bien yo adresser na ye po ye muta yebi opesa message olinga sala nini atangaki bango biso tu toyokaki bazali awa bato bazoko ko financer ko alimenter ba rebelle kuna mais ozala bien lokwa biso tu toyebi yango eza nango lisudi kama ko répéter ate so kozala message ko tindela mboso honorable mboso kuja Kongo eloko nazo senga yo eza yake yo oyebi bato wana ozo saleke makile ya ba congolais etangaka chaque jour du jour au jour et puis bazo financer ke mboka na biso ekenda na kokufa parti mususu ezala mopanzi ya ba Rwandais oyebi bango efale donner bato bongo biso tomona bango toyeba nini tokosala na bango makambo bozo salo yo est-ce que bozo topengo normal yo oyebi bato ozolia na bango ozomera na bango c'est que bozo lia biso cesse makambo bozo sala bozo sepela nango po le malheur des peuples et ses abonnés na bino dénoncer bato wana toyeba bango toluka solution ya kimia ekota kuna po eza mabele na biso ya bakoko na biso bien na biso nyonso ezokende andi vacation sikoyo bana na biso na bakoko na biso na bakokoloko na biso bakoya kosala nini bako vivre ndenge nini lobele biso bato wana tangeli biso ke député bo ya sala ka pour député bo ya sala ka pour lokolo yebi bango zo ba mongo pona nini bomba mongo toloba ba ke mabe merci mille bomba mabe to chité na sinon so pe ba maman ba sala pe intervention to lobele poto ke na solution parce que na makamyo so to ba solution est très important mais solution no ka na bozonga muke na chef de l'état nazo pesa ka conseil bino bozo beta bali biso to otala tomonaka mie ya koleka bino bato ebele kongo mobimba bazoyebisa mpona entourage no eza mabe oza bloqué mpona entourage na yo soki oza na baniongo na bango futa bango bambongo na bango otikala libre président azala na bacamarade te excès ya komesana ekomaka infraction bacamarade na yo wana oza na bango bazokanga yo libele bango mpo okende liboso na mosala. Merci mingi, libérez bango pour to kende liboso, to parler si Bunagana, to parler si Kwamutu Nabateke. Cette fois-ci, Bakoguma Mutu
spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Banzela ezate Dele sage Miami Koba Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Paseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka Bayibi ba million na mboka Kolia ya pasi kelasi Hospital ya biente Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Baseleki. Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. Abat le népotisme, le régionalisme, le tribalisme. Le peuple gagne.